sila ser na biso oyo nyonso bazosala belle vie mpona yo nzambe alona kofuta parce que makambo oyo bato no balobaka ntango ovandi bushe mbe ezali lokola yo nde moto ozotinda bango obisanga audio na ngai te omoni ye azali wana jamais kutu dacosta ko akobenga defe mobali ya petit sere na ngai noko ye akondi epai na biso na likambo tina ndenge aye kobima akoyitwa misala na théâtre wana mokolo babala mwasi wana natuni totamwasi kaka bi bino boke libala bobenga ata ya biso te bamama kulutu te te mama tika biso libala okuna eza mama théâtre ya bango moto asali makambo nyonso biso mpe tozali kuna kaka lokola bainvité nabi bongo bino baparent alobi tosala nini toaki ata na ye mwa adiri kuna yesu me nga mpenza mpo esila nango ma belle vie kocontribue nyonso na mabala te zuma wana po azobotisa mwasi lokola mabata belle vie acontribue te mpona libala te asaute bible libala zuma ekufa bwabata soni bino musisa soni ekata na bino atanke tata mwasi libala wana ekokende mosika te mpo ne famille bimisamba tata mwasi asalakelaki libala o mabe eske bozoyoka yaya botelanga bajemi eske bozoyoka to dako mokolo belle vie akolinga sala ndenge yo osalaka parce que oyo osalaka wana eza osala yango na nko olingi basalaka bongo mokolo mpe belle vie alobake nayebi bango te basala oyo bamoni naza na maîtrise ya kocontrole bango te sila okokata na mosisa motu tozaka mpe na bamatière na yo toza nango ya sika na sachet ndenge bato na yo babima na tele kotraite belle vie de tous les mots kobenga ye ntina nkombo na ye ya kandi me mama ya kulutu ya ye dacosta soki azalaki en vie nde ebano esalama te mpo akolinga mwasi ya dacosta wana te akokolinga ye te ayaki mpe kolinga ye te soki azalaki en vie nde esalamaka te eloko mpasi akufaki yango bandimi kaka libala na ndenge obeli bapesi bango bambongo asoki bango bauniforme ndenge balataki wana soki ebali ekufi en tout cas avec raison bambongo bambongo akisi alinga kobalisa bongo mpona ye moko abalaka te c'est ça eza kitoko te epuis soki ekufi ezali ndenge boyokanaki na mwasi na yo soki bozosatendre te soki mpe boza ndenge nini ya belle vie nini oyo bomemisi belle vie nkolo belle vie apanzaka mabala ya bato nyonso azobalisa bana me mabala yango ezokabwana et d'ailleurs na nto bolobaka ke belle vie azobalisa bana oui belle vie moto azoencadre peut-être mwana oyo abali mais belle vie aza na monopole aza likolo ya mwana bozoba belle vie abalisi wana te aza na famille na ye aza na makila e bandeko bazobala wana baza na bitumba na bafamille na bango tendresse Zuma Miss Lolo Yagola et les autres essaie de Panama si là en tout cas ebimaka pena yo ne muto tinda bango ebima bongo on a insulté président Lombe on a traité président Lombe de tous les mots si la bouche bé on a insulté bandekona ya théâtre bouche bé yo li lobo kangama nango okoka ko contrôler ba bakuku te oyebi essaie de Panama te oyebi mida te oyebi tendresse te oyebi Miss Lolo te oyebi Zuma te oyebi basoki bana ba irano yo te oyebi na ba yabola te pona yo ika kobalisa bongo mpona ye moko abalaka te c'est ça eza kitoko te ça mpona moni yango na tiktok mwana abaki nayebisa yo ndenge alandaki histoire nyonso yibonga yobia ndenge kaka tata mwasi alobaka libala wana ekokende mosika te obimisa voice ya monene oyo bandeko na biso bosali lokola bomonaki Dacosta na belle vie kandi na video moko boye allez pourquoi nga natunaka bamampono nyonso tu bolobela basila na tv bozaka na posa Dacosta na labino
N'habite tout dans ma question. Dans vidéo, au cas de la si la botine. Si la moukoloni tendance à finir belle vie, à bégal bilongo la vidéo. Si la moukoloni mise la finir belle vie, à bégal bilongo la vidéo. Critiquer c'est bon. Tant que tu bimiti dans théâtre, bah comment qu'on finir belle vie, bah partir à nous autres on a. Bah comment qu'on finit belle vie, bah na ba yaya mikolo ba mama mikolo ba mena masanga na kazali baya aya ko finga belle vie nenga banda ko nika kwanga yo kali so fingi belle vie nenga no nika kwanga kutola kisi munena nzambe. Voilà, famille libota tozo bisabino ko kende ko kotala ba film ya belle vie kandi ya monde ezali moyen ko soutenir sœur na biso ya monde ezali moyen ko pese makasi vraiment belle vie kandi botala film na biso mariage triqué ezali film oyo ezo édifié ba kebele ezo pesa na conseil be na kati eza ba prédication mariage triqué maman Belvi Kandi a pesi le meilleur na ye côté écriture a komeli biso na bino film wana pona kosala kaka toujours musala na ye ndenge asala kango na botosi nyonso. Alors famille libota bozo tala ndenge film ezo kende parce que lobby ezalaki 8e épisode et lelo ndenge nazo sala émission oyo 9e épisode et kokota pas na biso rediffusion ezalaka te. Pas na biso rediffusion ezalaka te o botala nano tochelaki bino kuna anatana tokena kokangisa makambo tosala film te. Belle vie c'est le professionnalisme, c'est l'organisation, discipline eza na kati. Et Belle vie Kandi cinéma to théâtre à Congo eza passion na ye. Vraiment na éviter à part peut-être misala msoa za kana na nzoto. Belle vie soka zalaki artiste et comédienne te na éviter soki mboko yo tunga to suka wapi. Parce que ça n'a pas apporté. Ba film wazo sa la biso bandeko na ngai famille bota et ngana zoka ba appel ya bandeko ebele à chaque film au monde en mutazo bengo en tout cas papa Kulutu osana raison o kolobela belle vie Nathalie ba film na ye on dirait que la vie na nga donc ya mona sa bino ke ba film a belle vie za kwa matea mususu ba pasteur ezaka osoka za pasteur azokwa kelombo akela osoka za pasteur a yebi vie na nga ndenge ni c'est ça. Donc belle vie Kandi mariage triqué ba vie o nga nazomona famille bota biso et pas ya belle vie ba vie ezalaka lolenge wana ti famille bota tokende kotala film na biso tokende ko partager film na biso tokende kotala film na biso famille bota vie na yo ya kotala film tozala ngo posa bandeko nyonso tu botala ba film belle vie Kandi ozala famille bota ozala yo amoureux to amoureuse ya cinéma congolais otala bandeko nyonso. Mais ce que tu as quitté, zonga ota la premier épisode, zonga ota la deuxième épisode, ce que tu as quitté, zonga ota la troisième épisode, ota la 5e, 6e, 7e et 8e zoko ta lelo. Famille bota papa Kulutu na bino yeyo azo yebisa bino. Ba vie oyo nga nazomona nalobaki bien opération chiffre 1 liboso après chiffre elanda na sima 1. Donc, voilà déjà tout le monde, chiffre 1 liboso, cela veut dire na baka. Tant 1 za liboso, soit 1 mususu landa te, 2 pa landa te, peut-être 3 ko landa, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu pas bakisa mili susu akomi koto 2. Famille bota total la film. Yango ndezali moyen ko encourager artiste na biso, yango ndezali moyen merci otokopesa ye na ba film azosa. Ba film neza ba film ambwa kelate nene to mona ba bandeko mususu awa ba
babebisaka mentor na bango ke moni film asali mbwakela yango wana titre nango yango wana mais or que moment ntango bino bozolala bozorofle bozolota bosala bafilme ambwakela Belvi Kandi aza wana mosala na ye na population mosala na ye mpona kopesa bafilme oyo ezali kochange bavie ya bato oyo ezali kooriente bato mosusu likambo boye basalaka yango te koteya bato. Donc famille Libota en tout cas ngana kobenga bino total ba film ba vie o ngana zali komona parce que ngana yena idéologie ya kolakisa bino ba nombre de vie na biso poto place o ezali mukie tomata total à lisusu to partager. Voilà, je crois bien partie promotion, partie film na biso mariage triqué Torosugi Sango Awa, émission na bino Belle Vie Ourier ezali émission Oyo, première numéro nango ezali lo nazala ba émission ebele masolo ya Belle Vie 15 minutes pour Belle Vie mais Oyo lelo za numéro ya liboso Belle Vie Ourier émission na bino. Voilà. Tokena na kolanda film, tokena kotala film parce que toza na mama oyo azokoma. Voilà, deuxième partie ezali tozo belaka toujours bandeko oyo bazolinga babimisa Belle Vie Kandi mabe. Bandeko oyo bazo koloba mabe pona Belle Vie, peut-être bango bazokanisa lokola batu bakoyina Belle Vie na makambo nyonso tu bango balobaka wana. Ba traiter Belle Vie de tous les mots. Ba traiter na ndenge nyoso ba injure humiliation tout na mutu ya Belle Vie. Lelo na yako lobela likambo oyo bandeko ebele o na internet bazolo bango ke Belle Vie Kandi mariage oyo a contribuaka mariage wana eumelaka te. Lelo na yako solo sujet oyo parce que to oyo tokomi komona eza motema mabe to solo la sikoyo bandeko bazolo bake Belle Vie Kandi mariage nyonso akontribuaka evandaka te epanzana au moment où tozala ba mariage ebele na théâtre tozala ba mariage ebele na média Belle Vie akontribua bazobota kutu na bana et ba vandi kimia. Donc bande wana biso lelo tala niveau ya kabal basali poto ebi place ba utaki ba yinisa Belle Vie asa boye Belle Vie kutu yende balinga emi bakabela mboko makasi na kinga kati pok ba ebi kongola ko kabilo ko na te e balinga nsuma we ba négligé ki bango lelo siko ba na kabali ya Belle Vie va contribuer na mariage ya artiste et comédien moko to chroniqueuse ou azali pour peut-être azali accroché na théâtre mariage wana eumelaka te. Au moment oyo bandeko ebele mosusu boza wana bokangi mitema boza batémoin to boza na témoignage ya Belle Vie a contribuer na ba mariage na bino na o na bima fiancé. Mais bozo saïda ka mutema mabe bozo accepter ngana koki kozala kamoko na ndeko nanga oui et ça problème te Prince Luamba Jemima Ibe le gros bébé de la presse Dipine Clarisse Plasma Bianca Zanga toki ozala côté moko toza famille Libota mais soki na moni leti eloko moko boye to peut-être pe na sala kango bazoloba moko bazoloba mabe moko boye pona peut-être sila na okipe koya na tebe na bi non eloko obo oloba oyo tala kutu eza boye ezali teke tant na sali bongo na komi abakuku te mais éclaircir ka ba du vérité parce que nzamba linga ba sanité te bande ba bele boza
na bandeko baloba makambo oyo boza batémoin mpe boza na batémoignage ya oyo makambo oyo bango bazoloba lelo bazovictimize Belvi kandi ke ma mariage ne surtout atiaka acontribuaka ekufaka tosolola nanu Belvi ntango acontribuaka na bamariage yango booloba ye mutu ayaka kooblige bango acontribue mutu soki alingi abala ne approchaka Belvi atalisi ye e Belvi ndenge aza wana mutu soki aye soki akopesa $100 soki akopesa $200 soki akopesa 500 soki akopesa 1000 ezodépendre na mariage nini mpe ya modeli nini oyo ndeko na ye alingi asala bakongolais totika mitema mabe na baku bakongolangana na bakongolangana sila ser na biso oyo nyonso bazosala Belvi mpo na yo nzambe alona kofuta parce que makambo oyo bato no balobaka ntango ovandi bouche be ezali lokola yo nde moto ozotinda bango je précise ezali lokola sila ozotinda tendresse Zuma Miss Lolo Yagola et les autres ba essaie de Panama sila en tout cas ebimaka pena yo nde moto otinda bango ebima bongo on a insulté le président Lombe. On a traité le président Lombe de tous les mots. Si la bouche bée. On a insulté le théâtre. Bouche bée. Yoli no bokanga nango. Oko contrôler ba bakukute. Oyebi essaie de pas na maté. Oyebi midate. Oyebi tendresse te. Oyebi Miss Lolote. Oyebi Zoomate. Oyebi basoki ba naba Irano yote. Oyebi naba Yagola te. Pona yo. Mukolo Belvi akolinga sala ndenge yo salaka parce que oyo salaka wana eza osala yango na nko olingi basalaka bongo mukolo mpe Belvi alobake nayebi bango te basala oyo bamoni naza na maîtrise akokontrole bango te sila okokata na mosisa mutu tozaka mpe na bamatière na yo toza nango ya sika na sachet ndenge bato na yo babima na tele kotraite Belvi de tous les mots kobenga ye ntina kombo na ye ya kandi pourquoi tout ça mariage oyo Belvi a contribué donc bozo siko tokende siko na ndenge bolingi wana Belvi nde mutu abomaka mabala wana on se marie pour la vie bandeko mibale oyo babalanaka wana toyebi te ndenge babandaki Belvi ayebi te ndenge basukaki bango basengi kaka contribution na bango epai ya Belvi bango nde bayepa ya Belvi ayepa na bango te tosite bakombo te me bandeko mosusu oyo lelo bazali babakouk bazali soi-disant bacommunicatrice bacommunicateur na yo Belvi a contribua na mabala na bango mais pourquoi pas ekufi est-ce que Koufa ezali belé 6 7 8 na Kinshasa oyo lelo bango tia bato na mutuke Belvi aza nani ndene mtabomaka mabala na bango non yakola lukana mobali oya na ye ata na lia sa pamba oana mbongo te Belvi a contribué soki libala ne kokufa tendresse yakala na mbongo lokola bino bozolela ke Belvi akabola mabala bato po bino pe bosi bokoli boleki ba 34 boya Belvi a contribué total soki mabala bino ekufa et puis soki ekufi ezali ndenge boyokanaki na mwasi na yo soki bozo s'attendre te soki pe boza ndenge nini ya Belvi nini oyo bomemisi Belvi nkolo Belvi apanzaka mabala ya bato nyonso azobalisa bana me mabala yango ezokabwana et d'ailleurs non to bolobaka ke Belvi azobalisa bana oui Belvi moto azo encadré peut-être mwana oyo abali mais Belvi aza na monopole aza likolo ya mwana bozoba Belvi abalisi wana te aza na famille na ye aza na makila e bandeko bazobala wana baza na bitumba na bafamille na bango parce que mariage eza bitumba kote ya mwasi kote ya mobali
diable alingaka te ayoka ke mutu oyo na oyo basangani mpo baprépare babalana. Est-ce que tout ça couple oyo ekabwani wana est-ce que batenaki compte nango lelo boye kobimisa voice ya monene oyo bandeko na biso bosali lokola bomonaki Da Costa na Belvi Kandi na vidéo moko boye allez pourquoi nga natunaka bamampono nyonso tu bolobela basila na TV bozala na posa Da Costa na labino nayebi te totuna question pour à chaque année bobimisaka biloko ya Da Costa ata ba 3 fois na année bozala na posa Da Costa ala labino c'est ça. Da Costa akabola na mwasi na ye azala na mwasi na ye Belvi asa salaki oya salaki Belvi asa salaki oya salaki ya Belvi nini bokwa komemise ngambo et puis soki Da Costa akabwani na mwasi na ye ya mida nini ya essaie de parama nini ya mompono ya tendresse nini ya mompono ya gola nini oazolela mwana muke ye aza mwana muke Marina aza mama na ye obi basi ya TV bobi ko kata age na machete ya gola ka nemi 600 mutu ozo bi mobona makolo bongo na maboko bongo ozolela ki mwana tilelo eza pasi botika mutema mabe Belvi Kandi akoki ko contribuer na mariage moko boyete siko tango bolo babongo pomona ki bozaka bandoki tango bolo babongo Belvi aza mututi même na famille na yeso yokati encore bape bo ça va na ko contribuer sur na eloko moko te na ko contribuer sur na mariage te ata 50 fois na yo kota bisusu te omoni te mwana na bali a négliger bapesi biso matière kaka bino ba esote oyo onzamba sangisa biso na bino na internet sa internet kaka ndenge ti siko basi nyonso to na bobali te bonga bozala banani boza kutu na TV mutu akolulu aza musika ya bali yo mema babali bino te bazwi bino te boso so bozaki ya kovana na ndaku et non TV mais bokoma basere ya quartier mutu aza na soif aya luki yo akena yo afuti yo mbongo toza na sere na biso mwa quartier katula soif poma bongo eza pasi bozongisa Yesu na mutema. Moi j'ai dit à ma sœur Sila, je te regarde en face comme ça ezo bimaneti yo mutu tindaka bibwele wana nyonso bashio nyonso to balba na kombo na yo. Belvi aza pour rien a contribué na libala na yo et puis Belvi souhait na ye kozala ozala parce que ça peut honneur na ye si tu travailles avec elle. Eza souhait na ye nana ma olinga ke abalisi mutu na ebite bobe mamiso na dimension nini ke Belvi le roi bobimisa ke ndoki mutu abakisi c'est comme si ko nini bolinga bobimisa nini eza pasi bozongisa Yesu na mutema. Sœur na biso Sila tu dois changer. Sila o ngana yebaka ezaka Sila ya orgueilleuse boité. Omoni ko tombola musu nzamba tombola abutu. Atala o ndenge ozali. Mais ba comportement zo la ça nzamba lola. Komi kitisa et pas ya nzamba ezaka malamu. Ata quelque soit tombola komi succès, komi na succès ndenge ni. Kozokisaka motema ya muninga nyonso. Soki tozobaki ozosokisa parce que ozotika bashio wana tous les idiots et les idiots wana bazoloba nana tuna question kozwa vidéo obokatela Sila botindele Sila mukoni tanga sa finga Belvi abenga bilongo la vidéo wana Sila mukoni ni miso la finga Belvi abenga bilongo la vidéo wana critiquer c'est bon. Tala to bimiti na théâtre ba koma ko finga Belvi ba parti nzoto na ye ba koma ko finga Belvi ba na ba yaya mikolo ba mama mikolo ba mena masanga na kaza libaya aya ko finga Belvi ndenga banda ko nika kwanga yo kali so finga Belvi ndenga no nika kwanga kuto la kisi munene na nzambe Belvi ande ko nika kwanga melelo asala patrona Belvi ande ko nika kwanga lelo so na nda ba climatiseur combien de nini température combien. Le roi tient na kate que nous sommes dans lipa na coin.
assurer déjà vie na ye na mumbongo na yazo sala na ba chaîne na mibala che mais au moins mutu ya ko loba na TV nyove zo swente nanu mais azo ko finga belle vie eza pasi bozo msa yesu na mtima. Merci beaucoup na bino surtout soki belle vie a contribué na libala mutu ngakutu na koloba ngo désormais peut-être pour essayer là nango ma belle vie ko contribuer à nos na mabala te zuma wana ozo boti sa moi si le quoi mabata belle vie a contribué à te pour la libala a sauter bible libala zuma kufa boabata soni bino musisa soni kata na bino na boy na tanga bakoma bande ko musuna na ba problème na bango te mais baza pembe na bino na soit disant le basa babaku babalati belle vie a contribué à te le msukutu ye bele ko le kakuna ba mariage eleki lekio mususu ayaka na baga pa mana mobile et puis bozo sala ba mariage mo ya ba prestige bo solo ina mo si bien te moi so yebi mobile bien te ale boye bo même sa belle vie kolo c'est ngana mo ba belle vie kandi pour contribuer sur ba mariage mutite contribution de sa présence c'est fini comment la mutema mabe comment la mutema mabe vraiment. Merci beaucoup. Na babone surtout bolandi biso bo s'abonner. Kutana bino na numéro mususu ezali koya soki nzamba zongi te baba.